eye toke ale sheri nanga ngoma mbeya 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 sheri nanga ngoma mbeya mbeye yele bamuniye na kimbuta ngozana kimbeya mbeya yele bamuniye na gambela ngozana kimbeya ale buzana guna zulumba zulu embezoko muto soutenir ngazati. Ah oui, muto soutenir ngazati. Vraiment, bah, toi, pour il faut te soutenir. Vraiment, bana poto boza wapi, bana poto. Numéro 1, Boebi que Sam Kazadi, Nazaka opérationnel, Nazaka vraiment ouvert dans la partie seigneur sur tala et fort aux yeux pour nous mbeya mbeya. Ba obi mbeya mbeya. Obi mbeya. Oui, ba obi partout ils a ba konza mboka. Mbeya mbeya, ozape na mwasi na yo, muna ki akoma ko sambre, azolinga nyambali mususu yango idée ile ko oyemba mbeya mbeya, une façon ya ko boya ye, ko bwakisa ye po inspiration pe utarapena makambosa tes amis envoyé à mon cité donc tout à l'heure dans la majorité na kisa ça ba moment ça mara bon donc ba fille est belle balinga sou là na ba parler tu sais vous êtes abala déjà azana mobali na parler mais tasoko sa mobali non na ke et pas maman kulutu na ke pas un tel mais akini gimbe mbia na zara na sujet nzembo bon mais na bomba rango parce que na ntana nous non tous les producteurs ya malonga te ou ba produit biso na ko bimisa bilo na na sentiment te pour ça ezabina eloko wana so yo kango ezabina ba banzela mo mystique na beta ka musique na yemba rumba na yemba générique na yemba ba afro donc nyos parce que biso to ba congolais to ba leki ya ba fali poupa ba leki ya ba faire rigola da photo yemba ba biloko to ba papa na ba yemba biso photo landa lokolo na bongo mabako ya yusu yako mikizengi wenzangi promenade na molingola bozo na yorara bebite nkokona nangelukeli fami na nga makambo banagate babeti noko balobelinga legizanga makasi bakoloba putu ekima ngai mona biza bango bantira nogwe ngana kueli bolingo na yo touré allez oh Zulu kabwiku oh les célèbres Njilwa tanga allez tanga bo yele allez tout la bo. Idée moko ela ote par exemple qui na orchestre moko d'abord batba bo davantage ma moko yo moko kaka donc on jaka un jour to qui na orchestre moko te na nitsoni na zabu na robeta ba mutu te na ndenga foto ngana leader lega ba trésor pour tout ngai dona be na leader o mena beta ba concert ba vieux ba yebi na beta na beta podium mona ba père na ngai faire rigola Jésus de Diance wapi mais oui na terrain municipal tobeta donc na beti et sili père na ngamati donc à part wana tobeti ba podium mona ba vieux na biso ba Fabregas maestro tozoloko ta papier elenge ya Congo Glodide Asika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kaka Pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Silier agence Colicot fret aérienne et maritime spécialité na bango bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier il suffit ozala na adresse ozala na France to na mboka nyonso ya Europe ozala na Canada les États-Unis en Amérique du Sud, aux ala na Russie, Asie, il suffit aux ala na adresse, bakoya ko tombo la colline yo bango moko, ata ezali ya muki et moins d'un kilo, bakoya ko tombo la. Bon na ba e banson bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime, benga bango na ba numéro e komami na écran. Qui olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance 93 420 Villepinte. Contactez Colicot au plus 33 7 600 54 880. Agence Colicot, le sérieux dans les affaires. Malaba papa, bon c'est souci na bino li souci pour na poso na bino.
ton confectionnera ba produit cosmétique sur mesure. Donc pour ce pas na biso aza la solution na ye bo bangate. Donc maman utiliser ba produit ya ba hydroquinone, ba javel, ba tube, ba sulfate au bangate. Dernière chance ya posona yo eza na grâce beauté. Tout ça là ba produit naturel à base de fruits pour réparer ba poso. Ba papa bobo salate pour na mandefu to réparer kapé ba bouton ya mandefu ba mama toza wana pour encore arranger poso pour encore sa uniformité kolongola banduta kolongola ba tâche donc boya bozala bienvenue la grâce beauté ce que vous contacter biso facile donc OK la Facebook na biso grâce beauté cosmétique Paris sinon vous contactez ngai na WhatsApp 0033 6 10 39 13 08 au diagnostic. Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes connectés sur le Merci Telenga Congo avec un bon tonton Samuel Kazadi, le nécessaire. Les chroniqueurs Sandar Wagendara, toujours de partout, toujours pour nous repérer nos bilingues. Papa Moye, tonton Moye, Sam Kazadi. En tout cas, merci Banapoto, Londres, Paris, Bobenga de partout. Sam, le biso artiste, Oye Mbeya Mbeya, Oyo André Kimbuta, Abinaka, avant ça la meeting, Abinaka, Mbeya Mbeya. Vraiment, ça, il n'y a pas tout. Mais pourquoi tout le monde a Mbeya Mbeya? En tout cas, les lots, on a salé fort, on a joué nos artistes, après, on a demandé, avant on a pessimboté, un bon tonton, Lionel Kinsala, oh mon diamant. Puis, l'ambassadeur Michael Sakombi, puis, Coloplaso Yaxika, Bayambi Bison inauguration dimanche chez Dédicace Biangani na Bandal avant que ne marché. En tout cas, inauguration à dimanche, Koliantaba, Nyonso Yakotumba, donc Biso Tokozala, puis ba invité tout, surprise, Bakozala Awa. Merci P. na Arnaud Mandala, Dadou Pedro et Nathalie Pina Moussika Mouni, Ali Karim, Glody Basakila, 16 ans d'âge. Il est devant moi, l'artiste, je dis bonjour. Oui, bonjour, Sami Kazadi. En tout cas, pour la première fois, Baoba Mounio Lelo Kaka. On a s'est présenté dans. Ouais, Nego Di Maria, Yeyo, Moukilingo Bimbe, Yebi, Nego Di Maria. Nego Di Maria, Nego Di Maria, Mbea. Le bon moment, Malembe, pour qui m'en Nego Di Maria. Nego Di Maria. Comment on a un Oh, voilà. Comment on a un biso kakati. Oyoka histoire ya Abed na nani ba Meshak était. Abed Nego dans Meshak donc eza ba kombo eza ki euta na Bible Nego. Donc Di Maria eza bon eza non nanga parce que non nanga eza Di Maya. Donc na bakisa kisko moi R wana na koti ngona kati na komisa ngo Di Maria le roi joueur donc on a sangisa kango Nego. Un prénom nanga na non nanga na sangisa ngo comme Nego Di Maria. Alors, Nego Di Maria, pour nous ça la plaisir na bateau au balinga la bonne musique. Oyo vraiment au ça la plaisir na André Kimbuta Abina Mbeya Mbeya pe bateau Abina Mbeya Mbeya. Ceux qui ba koyi comme na miss na yo en exclusivité pour ba quand vous aveugle. Boga, yo l'équipe fallait na faire hein. Wana bakulutu. Wana ba papo ba pesa biso banzela pa ba papo balaksa biso neni bazwa rester mai. Et na chapeau kaka pour amuna mai lungi amu bien. Voilà. Nego Di Maria yeyo donc moi na bino leki na bino yeyo. Et tant on a vu l'équipe fallait na faire c'était juste pour amuser la galerie Bobi Kinga na mta polémique mais ermo photo amuser la galerie pour ça bien. Alors avant to kota na kati ya masolo na biso koyembate betaka no instrumental on a pamba. Ikasa Biangani restaurant à Kinshasa. Le boss Nico Olympique. José Biangani. Moi si Nzambe. Oh, mais bien côté ce qu'il y a hein refrain on a ce Ah oui bien sûr. Naembate. Ah. Den. Zogoza mobali ntombola mama. Yo la tiki toko ntombola body. Ntoke ba ujana ba tombola zengle.
Musuluka Bwiku Simba Bango, les célèbres Njilwa, Eric Mandela, le docteur des ignorants, ya chéri Mariana Mondele, moi c'est Naye, Nanda Mamoninge, Nalwana Wu. J'ai dédicacé bien amina bandale eye toke ale chéri nanga ngoma mbeya mbeya chéri nanga ngoma mbeya yele bamuni na kimbu tango sana kimbeya yele bamuni na gambela ko sana kimbeya ale buzana guna zulumba zulu embezoko. En tout cas, chanson Oyo, et ça les plaisir, notre dédicace. Bien, Annie, moi, c'est Zambé, moi, c'est Mwindou, la patronne P, na la patronne Stéphanie la Cayotte, Fondation Kabika Cayotte, P, Elga Élégance, moi, ça Kitoko, P, na BM Bernadette Masengo, Zaï n'envoie la France tranquille. En tout cas, n'a pas qu'à y embattre, mais à Yembi, à côté de sentiment. Première fois, vraiment, on a été dans le plateau, na zobi, na parce que sentiment, et les cas, ma case, sentiment, pas qu'on a honte. Il y a un bino bolanda, sur vous avez sentiment au Kaba na yo. Aux Olanda, c'est peli, mais sentiment, aucun sentiment na yo. Non! S'il faut partager, il faut le faire. Bartiste à Boyende, Bartiste Oyo, il faut te soutenir. En tout cas, Congo, non, pauvre, mais parmi les richesses, Nabiso, musique, ils ont fait partie de la richesse Nabiso. Et à la découverte, il y a comme un artiste à Boyer, Nandimi vraiment que non, à part JB, Wera, Fali, Ferré, Wata, Déplique, tout, on a des artistes, et Oyo, mais encore mieux, ma composition en solo. Et puis, Azo Betalin Danda, Azo au même moment, en tout cas, félicitations, papa. Merci beaucoup, Sam Gazal. En tout cas, na longoli inane na vie ba tout balinga côté na pakiselio kende liboso. Alors tout ça pour évoluer. Oh, ils allaient première chanson. Oh, ça il to avant ou ça il ba chanson. Bon, on a outi na monde du monde, on a outi na monde to beta to benga musique ya décalé, on a beti décalé trop. Les abandonnés ya poto Angola ba ibine ko dimara déjà na beta ba non problème, ba chasse à l'homme, ba banzembo belé na beta ba examen d'état banzembo ya mama moi banzembo za ebele mais ko bunda tala kaka obeti ba motote ko bunda yo moko ti mbe ya ko zo pe place lelo na Congo et simbi pe yango mo na bunda kaka. Qui est derrière toi? Nazo soutenir yo. Moto soutenir ngazati. Ah oui. Moto soutenir ngazati à part kaka na sana ba vie oyo bazo tombola nga kaka ba vie na biso bazulu kabwiku ba vie na ngai ba gelo kanga le gabo merveille bopé ba Richard Angala même na makambo etelina ki ba production ba maramu susu et ba producteur ba nan don bazati don nazo bunda kaka nazo lela kaka ba vie na ngai Eric Mandala lekinoye kaka to Mandala Willy Mandala petit nabino yeyo Arnaud Mandala. Voilà Arnaud Mandala donc Dadou Pedro tala ka bango Dadou Pedro mtamakambu donc Jilo ya solo yeyo mwana chango solo to lo beka ke o bato balobaka ke o te ba vie na biso ba trésor poto kaka ba bimaka ba jouer ba de okanda kaka lelo pe biso ba leki na bango ba musicien to komo tsa mutu donc botse biso poa pena pour mambo simba et ça la bien. En tout cas, ngana ko aider yo ngana mona ka batutu tanyona presque chaque jour na ba numéro na bango na ebindi to ko sala et puis au mona les boss Eric Mandala oko na ko aider yo qui n'est plus na univers groupe oko sala acoustique oko présenter batu oko yemba pe les boss Eric Mandala toujours ndenge batu so ba sala acoustique après ça eloko ko pese eloko pe na lancer message o na Dadou Pedro Arnaud Mandala Godi Basakila ba plus proche il y a les boss Eric Mandala je crois mon artiste na bino artiste oyo il faut que soutenir donc artiste baza ibeli na moka mais comme on ba ko découvrir ba merveille à boyer en tout cas c'est vraiment très spécial alors na lingi sikoyo ko pesa bana poto elengi o beti mo ndenge bandaka ndenge komaka o se déchaîner mbe kaka te mbe on va passer à autre chose. Yele
unyege mama negodi papa simba mama yele ale papa simba mama nzokoza mobali ndombola mama yele yolati kitoko ndombola bodi ntoke baujana batombola senge ale negodi maria simba bango mama Enrique Mandela le docteur des ignorants ya chérie Mariana Mandela mais moi c'est naye nanda mamonige na lwana shekari klebe nangwazume namona mazemba banyanya magoma kozala makitampo na ngumbo na yo Alex Fumusie Menje Fenjandi les tétas don de Dieu les docteurs vous yele nazangi mobali ntombola odie mtoke maujana batombola zengle mama mamango merveille bopé Richard Angala chéri nanga komambia mbeya chéri nanga komambia mbeye yele bamoni na kimbuta kozala kimbeya yele bamoni na gambela kozala kimbeya yele zuluka bwikuye yele yo Bambeya yelelelele lembiza mwamuge bebe nangaye mbeya o dédicace bien ngam muta magambo merci premier Algérie nanga komambia mbeya chéri nanga komambia mbeye yele Algérie nanga komambia mbeya Algérie nanga komambia apusana kuna solumba solo embe soko apusana kuna solumba solo embe fes apusana kuna solumba solo embe soko apusana kuna solumba solo embe fes amama natala bolingo amama na sala bolingo oh my baby toke allez oh Zulu kabwiku oh les célèbres Njilwa tanga ale tanga bo yele ale tula bo Magambo. Ah, Tchangabor, vraiment, merci mingi na restaurant ya Kitoko, Oyo, Tozali, et pas ya dédicace, bien gagné, inauguration dimanche Toroya. Chanson autodédiée, on a les boss, Keke, Carré Club, l'ami des Chinois, des Indiens, des Japonais. P na le boss Nico Olympique, P Moïse Samnani Poche Mouzindo, il est Mutombo Pakebo Kings. Place vraiment, bah ça la promotion, il y a artistes congolais. Ok, place sous betaka américain, mais voilà, bah place on a tangi, bah beta vraiment, bah musique en déconabiso. Alors, en déconabiso, les lots vraiment ils acquis recherche au bana poto basinga qui au départ tout. Contact ni bato bako contacter facilement pour nous. Ouais, pour nous biso ezaka plus 243 ya Willy Moucheni code ya Mboka 89 35 69 797 plus 243 ya Willy Moucheni code ya Mboka 89 35 69 797 on a pena besoin CG déjà direct et puis nazo anuseka kake nazo na bombi moko boy na benga mwela donc atako tuyoza no makasi nene ngana siku ngana likola mi loko na benga na donc bombe wana na ngoli kola mi donc atano makasi nene so na kitse longo na motu donc faut dai pour muto bete loko longo na mbembe azate ngamo na yo longo na me na yo longo na so na bakindo ki mususu mais nazo annoncer na ba patron na biso loko Beriki Mandala ba Zuluka Buiku ba Arnaud de Maloa bah Dishoma Kenzing moi à Paris à solo et puis boss Dondol le génie patron Nzembo Zawana Mouelan et Zoloka déjà mutu wa bi da ki na lina sala succès ko le ga mbeya
contact ya mwana déjà na pesi donc obengi biso ozobena ba chanson ya makambo ponze mona bimisa tour na zwela ngo mutu ti. En tout cas bana poto je crois boyoki message pe bomoni a pesi numéro na téléphone basi ya poto izala te que non artiste envoie-moi la photo tinga vidéo ya mutakala pour publier au kit artiste non a pesi numéro na ye soki olingo soutenir ye oye au soutenir artiste. Vraiment, bah, toi, Boindi, il faut te soutenir. Vraiment, bana poto, boza wapi, bana poto. Numéro 1, Boebi que Sam Kazadi, Nazaka opérationnel, Nazaka vraiment ouvert dans l'artiste, Seigneur, sur Tala et fort aux yeux pour nous Mbeya. Bah, Mbeya. Oui, bah, partout, ils ont Konzamboka. Mbeya, aux appels à moi, si na yo, Mounaki a comme éco sambré, Azolinga Nimbali, Moussou, Yango, idée, il est que, Oyemba Mbeya, une façon, Yakobo, Yaye, Kobo, ça y est pour. Inspiration pe ou te rappelle mambo ça là tes amants à mon cité donc total dans la majorité na kisasa ba mambo ça mara bon donc ba fille belé ba linga su là na ba palette ozaki abala déjà azana mobali na parler mais tasoko sa mobali non na ke et pas maman kulutu na ke pas intel mais akini kimbe biso be ba ya pe tozara bongo to na ke bemba ba master na ngamoko boy na ke mo événement moko boy on na ke na kimbembe libana yango na yemba kimbembe na tsaki ka basité bakansaka basité aka na biso mibali na basi donc kimbembe on na yemba ki place mo na yembi na bi lembisa mamuke bebe nanga mbe ya o donc alemba ta mamuki pour ça la bien na zara na sujet nzembo bon mais na bomba rango parce que na ntana nous non tous les producteurs ya malonga te ou ba produit biso na ko bimisa bilo na na sentiment te pour ça ezabena eloko wana so yo kango ezabena ba banzela mo mystique na beta ka musique na yemba rumba na yemba générique na yemba ba afro donc nyos parce que biso to ba congolais to ba leki ya ba fali poupa ba leki ya ba faire rigola da photo yemba ba biloko to ba papa na ba yemba biso photo landa lokolo na bongo donc lo ngana na ba silo na zanango. Même si je n'aime bien. C'est parti chérie, ça me dit mon bébé. La nuit prend sommeil, moi fait qu'elle pense à toi. Toi dans tes boîtes, toi gogo. Toi dans l'ambiance, moi dans des pleurs. Biloko wana don na so bomba ngo parce que biloko wana so na bimisango voilà so na bimisango yenge donc talaraka. En tout cas, chanson Oyo, je crois, Torosolana, Madame Dédicace Biangani Azwango. Non, parce que ça, bon, on a bien qu'à salir restaurant, Ayemba, pour toi, besoin de promotion, tant que Bango, aux Akisina restaurant par rapport à promotion. Alors, j'aime monsieur tout le monde, qui n'est pas JB, pas Wera, pas Fali Moutoye Bani, et pas Biminayo. Idée moko est là par exemple qui na orchestre moko d'abord batboy davantage mais moko yo moko kaka donc on songe un jour to qui na orchestre moko te na minute sonné na zabu na obeta ba mutu te na ndenga foto nga na leader les gars trésor pour tout ngai donc na leader o mena beta ba concert ba vieux ba yebi na beta de na beta podium on a ba père na ngai faire rigola Jésus de Niance wapi mais oui na terrain municipal tobeta donc na beti et sili père na ngamati donc à part wana tobeti ba podium moko ba vient na biso ba Fabregas maestro tobeti ba podium moko donc via a beti ngai pele ki na ye na saini na beti donc ko beta na orchestre batu te simba te parce que na to on a zango na minute e simba ata Congo yi na ngai de fona kinde gande na kinde donc on senga ka soutien ba soutenir ngai pour so ba soutenir nga ba mona makambo. Alors, en tout cas, tout comme j'étais dans ce 4 ans, je n'ai posé la question côté bateau internet, c'est balingaka. Ba mission nini oyo ndimaka personnellement. Nandima ba mission tout ya Congo. Parce que façon je mbela ba rythme nao et que ndinga ki mongwa. Neti na mboka ba fali. Oko beta pelo mo fali. Mais ça problème te ko beta bato poto ba sepela tout le monde appelle artiste. L'artiste dans la peau de Fali Poupa. Mabako ya Yusu ya komi kizengi wenzangi promenade na ngoligola bonzo na yagara bebite bilengi na bomani nango ngokata nzoto na yo ya banjelu ya sigara gilala
Nabaluki, 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 nabaluki. Nzoto komi likonga ya montre, likolo ya mbeto. Faire Egola. Mais boni boni yo seke mwendi yo lobi nanga oublie le passé ngana koka nanga ite souvenir ki toko eleki trou me balata ko salivi pale mata ko kati sinanga nine kosuka beno seya na kosuke panayo oza oseya ya bote e refuge ya bolingo nanga yi Héritier Wata. Héritier Watanabe, c'est là. C'est qu'il faut na qui m'a sous-ouvié. Santé kama kolome koko na transport. Bakira poto jili kiti mai kena mai. Koko na nangelu keli fami na ngama kamo. Bana tsema beti no kama belinga negizanga. Makasi bakolo baputu ekimangai. Mona biza bongo banzira nugwe. Nana kueli bolingo. Na yo ture. Mokolo go kanga na we eske yo kolelanga ye. Engo yao. Mokolo go kanga na we eske yo kolelanga ye. Sango na maboko mbanda eske yo kozala. Sango na ngara batuma yo lokola mopaya yi. Zuluka bwikwi. Nazoki Christou pa. Je suis blessé à tambake mana jos. Nazoki Alfred Kata. Toke na wera sonne. Matanga nangeso komisa wezangi ebembe. Batso bazoye kufelinde olingo. Nabungi siku ya kuvivra na nolemo nangaye. Wema na ketina kisambeti. Yango na zoaye. Roi Salomon Skadela papa na Gloria. En tout cas, tout va continuer à faire découvrir bateau. Na pour les artistes et Moussoussou. Qu'on fait le midi. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandol, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Yamonene kwelinga lelo. Oye lutinga motu ye kwelinga. Yamonene kwelinga lelo. Oye lutinga motu ye kwelinga. Egra chaga urema linginga. Naye vitamina. Moya masala dansi zamangu nyanungu na yenga chagana yeba kolengela ye lelo na labie mama mama ngaye Nzambe nanga kumama na yo Nyo jalamba merveille Eclipse en l'air Njanja na moyi
Nazamba na vivale, me bandeke na vivale, njambo osala shitanya kara, mopa mokonzi. Kasi osala kizeza digango yekusa negra chaka, merci pondengo nchena mabuku mangawu. Dédicace biangami. Ako sepela. La patronne. Yango. Nage suna nani? Shibe mpia na moto pamba. Papa chéri. Oh! Wow! Nage suni non parce que na boki papa na neloko mo boye na meka ngona no avant na côté neloko na. OK, vas-y. Tu as l'honneur. Konza wenge papa chéri jive fiana. Wa. Azalaka na mbungu igona hela igona gari nyingi ye na nyumba nyingi mwana mara machunde kumanduna welele bonyogo mizodo yazokende bunde tumba azangi masasi ya kubete eye mogonza wenge papa chéri jive piana papa chéri jive elle est Salvador de la patria. I love you baby, I love you baby, I love you baby, I love you baby. No bumba mena migelo papa chéri. Il était il fois papa tisa kinga ina tango tu beti na eba kite freno na ada e banda na letre moya alphabet Chanel nzoke zala kipo oya osufringa kombo ya Chanel Kalonji Kondo ya de Benchik Molongani ya vinanga si je savais de nazangu ya te na ba chéri n'a pas de trop temps à toi chéri mon gars d'enfant 13 ans pour ton coffre Bomango j'aime ou njambi nangaye Nachone kipe ya bolingo men bébé nango tia babi bébé nanga trop ballon mes chéri balola gande danger ya balola gande danger lewo zulu gambwingu yo kana musika lewo trésor mputu magaza mobalingo leliza mozi namba tate ngana lela peningi na bambata muchindo no engoya En tout cas, et ça les plaisir dans les Raouf, tout bête à ma boko, et ça les plaisir dans les Raouf, Abed, Achour, Gloria Gucci, Diva Supérieur P, na Darius, Aquala, na Brazzaville, Aqua Sexy, Aquamoni, John Zita P, le poison, Kasereka, il est de retour en forme avec force. Ah, Ndikunangai. Naza sir basi belé bazotala baleli au conseiller mutema na bango oza na mwasi oza marié non naza marié te mais naza na mwasi donc talaka donc ba ketchup inanga zali na kimba na ye ketchup neti mwasi afali pour pas nana ketchup ngai do azali mapata te comme ketchup te na ketchup par rapport à OK voilà mapata nanga zali il faut le gars comme susu pour ketchup par rapport à fali ketchup il faut pesa ta comme mayonnaise te ya zali peka d'amour na teka ketchup parce que yende Hollande ba as exemplaire ba fait le retour na suka tout les mapo obetele sur le loko no susu à part mbeyambeya batu bayoka comme ça proposer biso yo lingi c'est que na beta mo lo mo ya kale donc ça va tout refaire en tout cas bato bolanda biso bokanisi ga mukuse yango na sengi to telema po bomona aza mulai aza mobali mususu okanisa za mbinga eloko te me ke musala
Nekodi Mariam naza mwana ya Congo nayoki bozo sala deba tosali debate baza kaka kolandelanga esko yebili gambo na nzoto na bango nayebili gambo te namona bango te yaya bongo azosala bongo pourquoi nayebi nanga te eza kaka motema mabe ya mokilie yanga na yoyo toswani te tobuni te eloko te bonimasa yolinginga te motema mabe futaka te to babiloko wana babiloko na ngam oyo ezaki na betango déjà ezwaki makambo mpena te me nde mbeyambe eyebwe na ozongisa ngo suna actualité batisi kombo ya mabanga mosusu ya sika neti ba Ibrahim Chombo baya José Kabeya Chombo donc ba Zulu Kabuiku ba Ali Kazadi voilà ba Ali Kazadi donc ba vient na biso ba vient na biso ko Eric Mandala ba vient na ngai ba Patuka Bangu donc ba kotana. Alors un mot de la fin pour na bato balandio lelo bana poto tout tala bango pesa bango message fort. Bon pour na bato tout balandi negodi maria leki na bino yeyo pena nazana besoin soutien talaka kama ye les ana mutu orchestre zawana te répétera déjà mais nazana besoin ba producteur ya bien o ba ko sala biso lelo to koma pe lokola ne ba vie ba lelo ba vie bazali banzembo bien o ezaki na Congo na beta mate ba sijo ba na Congo na ba imba te menga nazana ba sijo na nosenga ka soutien les boss Eric Mandala nazolela leki no yeyo mwana o yeyo Njilo ya solo dans les boss Eric Mandala leki na o yeyo botika bisote ba vie na ngai ba merveille bopé ba Zulu Kabuku ba Richard Angala ba Dishoma Kenzi ba vient na biso ba Patrick Mukoko vient na Patrick Mukoko na kati ya Paris Patrick Muzito le génie de la jeunesse congolaise vient na ngai na bi ko zolanda ngai on est ensemble boti aleki na bino ka maboko sala bien talaka na obimiselo ko mo moelon eza mystique malgré na na moto te mais ça déjà mystique donc o ko mona na ko sepela on est ensemble. N'hésitez répéter sur le numéro de téléphone pour na bato ba rataki bazongo. Ouais, pour le numéro, il y a plus 243, il y a Willy Mouché, code Yamboka, 89 35 69 797. Plus 243 89 35 69 797. On a besoin de personne de J'ai bien. Merci beaucoup l'artiste Mbeyambeya. Yozo betano rythme Mbeyambeya. Ngana zo pesa ba mbote. Mbote na la patronne dédicace Biangani. Mati bon, chazalaki si ma caméra P ako kengila masolo. Merci à Beda Chour le Raouf, Rotana Hotel, José Biangani, Ribin et Meato, Hilaire Mutombo, le King, Nico Osombia Mokonzi, Nicolas Mokonzi. Merci na caméraman le plus suspect. Ako Tala, Ako Binambeya, José Diassou 4, Simbelenga Pro. Elenga Congo pour s'abonner. Ebele, Nelenga Congo P. Kishasa, connexion. Mbeyambeya. Bosani ko remercier André Kimbuta. Papa André Kimbuta yango. Père Patrick Kimbuta wou. Papa André Kimbuta autorité ya mboka yele. Papa ya Christian Kimbuta. Dédicace bien ami. Wou. La patronne yo. Apusana kuna zolumba zolo yembezoko mana biloko zoya dans to bombango. En tout cas merci bokanga ba télévision botala eloko mosusuté émission esili boskeke l'ami des Chinois, des Indiens, des Coréens, de tout le monde. Keke Carré Club. Merci et à la prochaine. Kili Odia Wakabase Wakabase, ma chérie Nabiso. Wakabase, Bayaya Swag. Wakabase. Hello, ouais, ça y est la grande famille, c'est bien moi toujours ma frère Legacy. Nous sommes sur la organisation.
mpona bino toza mpona bino yango mpenza mpona biso baartiste eza mingimingi mpona bino bozwa banouvelle na biso bamakambo tu la congolaisation wani donc makambo nyonso te bandangana wani donc ka moko ka yango tozala wana otonganga nga mpe natonga yo seke totongana ale biso baye banzele bajo na lobi bwaka base bien important la congolaisation ouais bwaka base bwaka base Lido VIP bwaka base Vanessa Maloba pesaka fecharo e fecharo ningisa fecharo e fecharo ale simbaka fecharo e fecharo vamos dançar na trash vamos dançar no rabo Berton Tibala atomanga na pena toma secreto tomana ale bisu Elenge ya Congo Glody Diasika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata